Tulinga kaye mingi po azali artiste oyo na mboka o parmi ba artiste belonga na yebi moto azali motema ya munene ya ko supporter ba shock ya bato so basila na bango na mona ezalaka grand prêtre na biso Fally Cap. Ba shock ya bato so basila. Mais oui, na habité à part Fally Cap na président Robino Mundibu na habité star nini nga na pona nga na favoriser mona na nga pesa na makambo ate. Nga na beta lisolo na batonga na tanga nga yebi o na yebi te na otanga ngote na yebi ke so ba misi pe baze be na mboko menga tangi so ba baza grand o pena na mona kana ba visibilité na makambo santi ka obi mamboka azoke no beta ba featuring libanda azo signer ba stade moko santi ka beti be place moko boyele susu eza ba star libanda mususu ya minene ba beta ka mais star muso kongolo mona ke Fally Cap mutake na obeta na boss live mona te wato mona ke azobunda azopesa makambu na force po moni na bokeleke ba fleur pas jeune moko aza très courageux moni belé lo ba leader belé ba vina belé mona ba sila bangi belé ba lox belé so ba tatouage muso mona mabume belé matame belé ba pembe belé ba suki loka ba pede mona kaka na musique biloko malunga ba osana bango te mona ke boss live wata na be mona ke azokota azokota ndenge mona ba président Fally ba kota ba président ba Robino Mundibu mona ke abunda poza na support ye moko mutazo bunda sambo mo ke support ezate po Robino Mundibu mutaza support ye moko mo ka tsaba odnya ataka makula zo kende yango na bata bongo foneti fo bokela boba fleur la bon so président Robino Mundibu pasale ka akosi na ye akosi na ye peka pa po moni ndeka za bongo za leader moni le ndo mona msusu président Robino Mundibu atene susu confort na biso ya artiste wana oyo azaka na el moko wana mbonga atanga na ba kombo mso mpe na tanga na ngate za selo ngai mbo tangi ono bika pesa inos biwa inos usomona lemso po mona pe azo luka nzela moko be parce que na mona pa beta pe ba musique mso sa pe ba featuring na ba monsieur mso asala featuring mais so featuring asala so featuring o senga pe na ke po bimisi so grave lemso senga na so pa ya grand frère na bango Fally yango ne so atala ne so ya beza ko apusa na pembeni ya Fally Cap lenso ya zora ngoto kazo so ezala tanga monike pi petit ya Fally Cap ezaka président na Robino Mundibu yango na leso so beta mina okaka leso kana mwa mbongo mais président ngape Robino Mundibu so kena okaka netika ke yenta pesa ki biso contrat na ponga pe na zala na monike kontango ponga so ngana yebike nga président so daki bonga nga yebisanga mais ngana ko sana lisi zaka relen so président talika ketem pa ke na ndenge mo teke bima bete po aloba ke pichaza na beza ko mapembe na Fally ngani mna soutenir nga fente ka pesa ke contrat kombe logo nini ko ndeko na ngai générique ya sele na yebi yango te papa otanga ba animateur ba Bill Clinton papa otangela biso ba tarmaki otangela biso ba Jesek Chipoi otangela biso ba nana vena so ba kaluju batutu kaluju otanga so ba Jaltamisine otangela batu bazaka na so bazana bango basila na bango bakoma ko luka ba toilette mo na bandenga banjeta mbila susu yo ba no bakoma ba fazer mingi na lo bela vina nga Mosaka azo manke président na Robino trop ce ko batuni ke so mo président na Robino Mundibu ni tsa okena mande mo boy voilà di respect koto wana po Robino Mundibu azali patron voilà mo sa Mosaka oui aza vie il faut azala peka vie so za mukolo linga peka ba ki mukolo no izala pena respect nous prenons na remarquer tout so batuni question président na Robino Mundibu répondre ngo bien te mais ngana na expliquer ta kaza vie ala grand confrère ala grand frère na biso ayeba ke Robino Mundibu c'était patron azape président azape na société azape na bato akadraka ndenge yepe président koko na biso jibe mpe na kadraka ye aboko la kai ndenge pe ngai pe président na Robino Mundibu aboko la ngaza patron na nga. Habitants de Dallas, Texas et partout aux États-Unis, saviez-vous que la saison des taxes est proche? Voici pour vous Oasis Group TX. Une équipe professionnelle en matière de taxes refund, que ce soit personnel ou business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros suivants. Oasis Group, le professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture.
Oasis Group, professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce énième numéro de votre émission Dieu des Stars. C'est bel et bien Dielo Mata. À la présentation de Katoub Sarabino, on est tout à Congo Source aujourd'hui à boire et à manger parce que je reçois pour vous l'un des attaquants des chiffres 9 du groupe Chiffre 9. Chiffre 9 au groupe, il y a Robino Mundibu, El Generalissimo. Papa Soin, donc il s'agit là de Freddy Mbolongo, qui est figure emblématique. Il y a Chiffre 9, tout bas se prend la minute parce que tout la minute va scotcher branché, on a besoin de like, commentaire. Parce que les gens m'ont informé avant déjà de passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Roméo Azoforo Moulin derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, notre DG, à Hervé Kabamba les cordons, merci pour la confiance. Là, je pense directement à mon vieux Bruno Loubika, l'argent propre, en bon à soin, à Yaouli Moucheni, le sel et le véritable code mondial, pourquoi pas aussi à Djodjongo Naïmen, était avantageux des patrons, à Salo Sikozali, Chico Lubanda, des fois maître, Y'a Simumbi Zikash, mon frère Rodrigue Matin des Masters, Yazid Aloukou. Donc, Roméo Mouchani Yom, toi derrière la caméra, font la soupe large, tout sur l'invité Nabissa Lelo. Il s'agit là de Freddy Mbolongo, l'une de vos stars préférées, à qui je dis bonjour et puis meilleur vœu. Bonjour, bonjour. Tout est bien. Tout est bien. Bisso, chiffre 9, tout est bien. Tout est bien, donc le bien, la chiffre 9, tout est bien. Tout côté déjà, la ligne, tout le bien, actualité déjà. Oblige, boni, sango, boni, santé à Papa Chic et Robino Mundibu. Ouais, Papa Chic, Papa Robino Mundibu, na pesino mbote na nzambe oyo. Asangisi biso na yo na mukula lelo posa ye lelo mbetongo tokutana te na pesipe mbote na nga na El Generalissimo Robino Mundibu mon patron nazo benga mikolo papa social papa ndika soka teti ndika suka makambo yindi azana mincho azana résidence na ekuna na Paris po ye mikolo yo yaza suna kinité résidence ekoma kuna na France azakuna anda yaka ko sa musala simazongi aketa la famille Aza peut toujours dans le studio pour nous préparer car biloko oyo boyebaki dans noir et blanc moi ba featuring pas soit dans okuna Azana très à l'aise. Très à l'aise dans le bilan tout côté déjà notre baka actualité oblige donc tout le monde a déjà une figure emblématique il y a Robino Mundibu tout sur l'annonce comme balamo balobi est-ce que yo aux alliés depuis tout bananon depuis au bandi par Robino Mundibu lelo ça fait combien de temps? Bon, depuis na bandi pa ya El Generalissimo mon patron Robino Mundibu nazo kende déjà 10 ans na ngo 10 ans na déjà ngo ça passe bien tout bien l'état au moins déjà c'est au moins mtados azana na sourire c'est que nous c'est ça bien quoi nous c'est ça bien de lobby de sourire les alliés mais si qu'on peut mettre El Generalissimo tu déjà les lois salio baté ba yebio mo ki le yebio et puis ba matériel to baté parce que ça bloqué la accompagner Rabino na boulot mais ce est-ce que ndenge va na Robino Mundibu oyebi que depuis ba fanatique na bino ba nda ozela album noir et blanc tout le monde a signé les OBT ça peut pas succès là ba fanatique ba zela rappel album noir et blanc na éviter le roi toujours le roi lui sur Robino Mundibu et là on est ça l'album on a tiré le bimanante. Merci pour la parole. Au moni toujours ka musique niti moi bilangate là. Musique pena ezali oyo monaka ezali eloko ezapena art mobo ifoko salango pe batu ba sepela. Ezali ko monaka mama. Bon tozana ba deux sortes ba mama mususu lelo oyo ba jeune fille mususu baza azolamba kaka pokaka ba monaka lambi. Mais maman ba yebi ke biloko nazolamba ezali pour etonga santé protéine vitamine nzoto ya batu po ezali na biloko zake ezosala ke batu bazala fala mbona mutema okita eke biloko tube pisi nyonso bilanga munyoso ya bilo sengaka na nzungu il faut pena ebele koka po akitisa malesa batu omoni album na son noir et blanc ezali album eza costaud ezali pena album ya ba fantastique ezali album ezali pena mwana ya liboso ya vie ya carrière ya El Generalissimo ya patron na biso emoni sengi faut ko travailler ngo pena sincèrement calme il faut pena ko zula ngo temps omoni ke mali zuba temps tango zo ki seke mukole ko bima bato ba melomane o balandaka bonne musique ba ko sepela o balinga après Robino Mundibu omoni mwana liboso fo ya kokuta déjà papa sa atonga tout parler na bango ezali azana besoin ko tanga nchiki na yego minerval papa za se retrouver déjà kolala na déjà aza déjà sikana la kada ba bongisila ye soka nga ke nchiki fa kuta na véhicule ki mutu voiture eza déjà ko memaye omoni ke mwana o no so senga fezala carré yango mona ki album noir bezaki toujours préparé ils ont qui moi temps mais si quand toujours boyer album noir et blanc
boza déjà ko sepela pour to bandi ko koma déjà to bandi to zongeli ko préparation pour to kataki moni ba marché sengelo to boka ezana ba bloqué uti na kana noir et blanc to zo ka ba moko pour tant que to travail to niko tika ba fa na biso bongo te vide te yango moni to zo moko to chaka wana na to so po ba sepela mais album noir et blanc pena ba featuring ezebele ba na kolo ba surprise ya pena belé ba biso pe ba Freddy Mbolongo to za boye to si pe da banzembo tala kaka danser azwa chant toujours préparé pour makambo ke ka bien ngono moni album noir et blanc présent na Robin Mundi boye pesa ki biso ke a soleil pena ba fan na ye ba yebi ke album noir et blanc to ba fan na ye ya El Génération bazana bango poser pour yebi ke il faut pena makambo to zala carré quoi yo pena pena chanson oui nana chanson déjà aux alarmes déjà pour répéter déjà ou bien déjà pena studio banda au travail ça déjà tout ezali monika timage ke ba sénateur bazate bato ba ko soutenir on bazate non pena yembeli mutute mais nzembo ezali na benga ba oyo ba ke batalar baza po biso na Congo to za pena na ba mécène to pena na batalar ba femme d'affaires ba ali ba homme d'affaires ba ali on a yebi ke bato balinga musique ya Robin Mundibu danser na bango papa libu international Freddy Mbolongo ba PCS nzembo na yebi ke o to za na lar ara aya ko soulager za na bien iza yanga yo yebi yanga za yanga suma yanga peleza ke o satiki papa shika reposer ngana zawa na iza danger eza pena danger dan iza pena nzembo moko na lino ko changu tunaona mukina ba réseaux sociaux po eza nzembo mo eza pena papa shiki pena asali linga pena le mo bien quoi yangwana to benga ka bato bazana balara album noir et blanc déjà yangwana et bani déjà ko préparer les sous pour makamuto sila o to azana bezo ba yembaye ako contacter ngai au pas na bezo siko libumo international Freddy Mbolongo to ba chanson ba bilo mata faut na Freddy Mbolongo bien ce que chanson eza au sombi to po koma ko soit le généralissime on a pesio kaka cadeau te eza cadeau moni pato na biso azali pato mo boye ko moni na musika te so pour ça pour mino comprendre el généralissime papa social taka na be papa social papa ndika sika soka moni ki mona ko teta ndika te mo ko tetela yo aza papa moko pena na bolingo alinga ba problème te omoni kana mokili moto peso vandi baba mingi ba osaka na yo ya omoni il faut le ba pe ba to comprendre ka lobaka aza pena papa mo bolingo atala ke na carrière na ye aza pena mo bane pembeni ya bane ko babike bo na moni pe moi artiste na ngai Freddy Mbolongo mo elo moko ezana tala kaka naki banzembo moko déjà po ye banzembo peneze belé yango moni sikoyo apese kinga mo elo moko ezana ya mona bande déjà ko lobela ngo déjà potango déjà ba pe balar ba ya ba kota ka j'ai pour album noir et blanc pena so kotité au raté hein au raté de l'obiona merci beaucoup ce que tu as vraiment na mambo ça fait actualité ça les mots ba polémique en internet tous on a déjà na el généralissime ba tout bazaki surpris ya romona apostaki ndinga filma ki rebochulo et puis ndenge a ko sala moi sorti mo boya lobi ki no ba combien tout monde qui no a remercier qui innocent a PC cop au ba dubeli national ba PC était après tout monde susu sorti médiatique na confrère na biso Vincent o e pesi makamunde zana ba lobi ki no a ça net susu ko ba innocent luka ki po à toutes ces situations c'est un bon terme na fali pour pas lelo siko eloko wana e créer ba mama na polémique internet bato so bengi azo yuma bo so bengi no fala benga na ki ngwa sali bongo papa zong c'est da cercle na hebite siko yo attaque défenseur attaque moto za pembe na Robin Mundibu analyse ni ngolo bana mwambona bon moni to za ba artiste star nenga zakawana aza mutu lokwa mutu tu aza pena ba sentiment moni ezaka ateka ke to chaka ba polémique mingi te moni el généralissime za patron oyo ayebi azana mutu salaka ezate ke ndeto wona zaki contrat azwaki to kindaki ko beta na Kalemi na pesi bana Kalemi mbote soup wana pena baza bato ba staff ba yambaki biso kuna na Kalemi staff mobimba ya bata Kalemi ba betse so bandule kuna na Kalemi pena na pesi mo mbote maje mo ba kombo kimi me ya bino ngwana bozala zala kande ka makamongezo kende on est en contact on est ensemble quoi omoni tango basaki voyage wana na ma sœur na biso tangi wana moni ki bazaki avion moko ezati kitanga sali video ya ebi kaza bena ndeko ne moko boye pe ya ndeko na mwasi ya artiste akoko tika te il faut pas partager moi vidéo pour talaka ezaki mokolo ya fin de l'année faut toujours motema ya kofungama yango na salaki moi vidéo wana ezaki teke koloba kende asali vidéo wana selo bato na to susko balingi bazwaki ondeni ezaki poto zaki biso na avion amoni ka vanda ba collègue ne ba artiste azui moi vidéo à partager pour la que bato ka ke bolingo ezalaka nango
ya mwana kendaki nango bien nga na mwana ngelo mo mabeza wana te parce que ya mabeza li ba balobi ke na sens que photo tuna yo balobi ke mutapesa ki ye cop wana ezaki inos bi ya beta na kalemi yepe a remercier ki inos bi na cop bon ndenge ni na yo bandi sous discours ya mabe envers inos bi selon bato inos bi babi ke no za discours mabe parce que balobi ke inos bi akangama na bato ba ratavi yango esengaki ye Robino Mundi boisa ya le pompe bazongo solo na fali pour bango bazoka ngo mabe babengi Robino eloko sali wana za bien te ezaki boyuma blo moi ja wana parce que inos bi na pese cop fali na pese te meilleur côté la fali oh bon lelo na lobi ngai ne na ndabo ngai pa na ngaza mwana ya Robino Mundibu ngai ne na kinga konta na papa na ngai bisenga mambo wana te so papa na ngai lobi ke mutu moki ngani mtapesa ke konta et ça n'a rien à faire que je ça fali motema na pesi elle na pesi wana za grand prêtre wana za ka na bien ki papa kulutu azai papa azai ya père na biso tulinga ka mingi po azali artiste oyo na mboka o parmi ba artiste belonga na yebi moto azali motema ya munene ya ko supporter ba shock ya bato so basila na bango na mona ezalaka grand prêtre na biso fali di cap ba shock ba so basila mais oui na habité à part fali di cap na président na Robino Mundibu na habité star nini nga na pana ngao na favori na mona na ngapa azana makambo ate libumu international berité watana be faire rigola bazawana so boss love wana ya oui wana pe na boss wana pe azape mutamunene na makambo on fait rigola bon nga na beta lisolo na batonga na tanga nga yebi ona yebi te na tanga ngote na yebi ke so ba misi pe baze be na mboko menga tangi so ba baza grand opena na mona kana ba visibilité na makambo santi ka obi mamboka azo ke beta ba featuring libanda azo signer ba stade moko santi ka beti be place moko boyele susu eza ba star libanda mususu ya minene ba beta ka mais star muso kongolo mona ke fali cap mutake na obeta yango mo ke na zaka na bloc leke ba flair na mona rapé président Robino Mundibu azala rapé sima na yiwana azala ka kolenda la par rapport à kopango yango wana ngana yebi bango na mona pena boss live mona yite wato mona ke azobunda azopesa makambu na force pour moni na bloc leke ba flair pas jeune moko aza très courageux moni belé lo ba leader belé ba vie na belé mo ba sila bangi belé ba lox belé so ba tatouage muso mona mabume belé matame belé ba pembe belé ba suki loka ba pede o mona kaka na musique biloko malunga ba osana bango te o mona ke boss live wata na be o mona ke azokota ndenge mona ba président fali ba okota ba président ba Robino Mundibu o mona ke abunda po azana supporter ye moko mutazo bunda sambo mo ke support ezate po Robino Mundibu mutaza supporter ye moko mona ka otaba odni ataka makula zo kende yango na bata bongo funeti fuko bokela boba flair fuko poussa bango pousser bango c'est ça yango na ce qu'on a retenu offre di molongo yo zala ki on elle généralissimo ngana ngina tuna parce que yo za parmi ba brato ba na mais que par rapport à image ba lobi ki ezala ki bien te Robino calculer ki mabe ko solisare bopi ko ndima contrat ya innocent lelo e bendele ba polémique parce que innocent na fallait si là bon ce président Robino Mundibu passer ka akosinae akosi na epeka pour moni ndeka za bongo za leader omoni le ndo mona msusu président Robino Mundibu atene susu confront na biso ya artiste wana oyo azaka na el moko wana mbonga atanga na ba kombo mso pe na tanga na ngateza choselo ngai mbo tangi ono bika pesa inos biwa inos usomona le mso po mona pe azo luka nenzela mobe parce que na mona pa beta pe ba musique mso sa pe ba featuring na ba mese msusu asala featuring mais so featuring asala so featuring o senga pe na ke po bimisi so grave même si senga na so pa ya grand frère na bango fali yango ne so tala ne so ya beza ko apusa na pembeni ya fali di cap le so ya zoka ngoto kazo so ezala tanga monike pi petit ya robi ya fali di cap za président na Robino Mundibu yango na le so beta mina okaka le so kana mo ambongo mais président ngape Robino Mundibu so kena okaka netika ke yenda pesa ke biso contrat na ponga pe na zala na monike kontango ponga so ngana yebike nga président so daki bonga nga yebisanga mais ngana ko sana lisi zaka rele so président talika ketem pa ke na ndenge moto ke bima bete po aloba ke pichaza na beza ko mapembe na fali ngani na soutenir nga fete ka pesa ke contrat isa yango no moni ikine na ngoma bepete soki pa pesa contrat wana ngapa na nga esala esule na ngoma bete poto ebiki to ba contrat to bete na ba voyage libane zalaka yete zaka na so mona ba to peka po na ebika lemion to kendo beta wana ba to bazaka na nkema na biso bana kala sokola so mona ba zoki te ko benga président Robino Mundibu te ne so ba benga ki canal ne so ba yeba na bato wana na canal ya bato wana na ye esali ke ba senga ki biso
ah tout na besoin ka pour tout monde peut beta ba conseil so moto ke beta ba osenga so penzembo ya confrère moko bolen so na patron na baloba na te mais patron na bon pa yemi nzembo na ye ba osenga ba fana ko tika ba fan de cité ozomona et les place so ba fan ba sister kaka na bato na ba sister kaka te bengela biso ye kaka yango na mona na choite mais nga na mona ki yetenga na mona ki nde président nga betelenga so za mona ki nde grand frère na ye mutu ayaki kokuta na président nga Robino Mundibu nde mutu basola ki magambwana c'est que bato na kuna ba yaki kokuta na basola ki na grand frère na ye ba grand frère ba kuta mais président ko monika ke so ka ba grand frère sa bete nga benda kaka ye acheka na kopa ngopo atape na besoin kota ka je kota na base pour côté pe azana elle wana pe président na Robino Mundibu ba kosité ko ba président na Robino Mundibu loba mabe era lobi ke elle yazala kuna era bato ba rata a cosité président na Robino Mundibu ba cosité pour bon tongo nede totali pe un confrère na biso wana inosibi wana ana elle wana sala wana bato bele pe na ngamu na zala mo basila bana ba président na ba actualité ba rappel na ba visibilité vision na bon président muke yango patali ko fa na elle wana kota yebike ba fali cap bazawana ba Robino Mundibu bazawana moni mutu pas libre za libre tingane na abu na rappel na bezo pe na kuta na pe na koko na biso nsone igo de la forêt na peso mbote on prend na rappel na bezo pe na kuta na ye na so pe mo ta ba photo mo ta pe rosola po za koko moni ta koko na bo moyi bo fo biso pe ba koko na to kuta na po moto za na mama ba pouvoir wana mo ba sagesse wana za mabete uzumona yango na leso moyi ka tali ke ela ozala ba bende trop alinga ne koto na anga saka intermédiaire ayika pa Mundibu mabeza te so président na Robino Mundibu balobaki ba vérité wana za mabepwani ya mabete nga siko na ko apprendre pour l'instant tele vidéo te biso to batuni muso baloba na biso abiki no lo matefo ebisa bango ke inos bi bazaka des artistes ya ko lukate ka kutana fala à travers Mundibu parce que yena fala ni ba ki na représenter moka libanda donc côté kuna baloba basila wana basila bati parce que ba faire banane baza ba betandu le tile le pesa ba makambo wana o ba so mona o biso to mona to loba we so bon ba moni za bango o biso to moni pe to za libre photo lobat ngana yebi ke na mona kana mbuda actualité na Congo na mona kaba ba ze 4 artistes on na mona ba travail grave mona ba za moi libando so santi ke mo makampo zo kendo santi ke na Congo so mona ko beta 4 mais oui na wana oyo sala oyo ah 4 na mona ba président nga fali na mona président Robino Mundibu na mona président nga Watanabe na mona pe président na bina file na peso mbote na mona ba bosa ka makasi bangwana ona mona kama ko koti na réseaux sociaux moni page na yima kamo kota boy kuna omoni ko kota na koko na biso igu de la forêt Koffi Olomide wana sikuna wana na mati so na kiti yana na chaka nina magina kena ba génération wana vous comprenez so na tieso na ba artiste presque parmi puis là tout bon ba koko na so ba Weranson ba koko so ba JBMP na omona ke baza toujours na top mais so to kiti so na ba génération omona ke ba président so ba fali ba président so ba Robino Mundibu ba président boss live hérité wata omona ke na ba président ba bina file omona ke baza toujours na ba actualité na makambo mais wana baza na si ba lekani des autres senti ke musala na bango ka ko luka ba polémique mo ko critiquer ba na ba ndenge mo mais non parce que pour na ba fanatique ba kanisa ko ndere el généralissime on a aigle on dirait ba bebana ki ba c'est pour ba mona ki photo na ba on a Paris on dirait tournage à clip na ebité pour na bato ba kanisa ki bongo est-ce que ça peut vrai ba bomana ki nanu to na lobi na yo bato ba critiquer ko to fali di cap ya ba plusieurs fois parce que parmi ba monsieur belé ba na Congo wa ba linganga na bango fali te ozomona akufaka musique ne progressa kakati bongo pene ya le président Robino Mundibu baloba kane ko sule na ni no mona kiti bomona ki video na bangote bomona kiti bomona ki nenga loba ki ba wario na pesi no ba wario na pesi no ba mbote na loba ka on déjà kaka na ote ko loba on ba caméra ba confort na bino ke o tu bola na nezali ba wario te ba ko silika ba wario ba yebi soki taki ya mabe ngana za ana de bonhomme bana de bonhomme na pesi no mbote ponga na za mona matete oni butani na pe mona changu mena micho matete za papa chango za mama babebanaki no batata mwasi bazunga mikona na de bonhomme mikona na de bonhomme na katia mpesi na de bonhomme ba wario bazali ya makasi nena bona nzinga ba wario soki zali da mabembele nga mona ngana comprendre déjà ngana ba wario tout ça même moral chiffre groupe chiffre neuf na ba wario tout ça les omona ki moko mino mo bomona kiti ezaki loko sama to omona ki video ne ba sala kini ba solo ne be présent fala ba ke pa yoka ki geneti ba ba ke ba wario ba siliki ya se ba wario bo mamoto eloko ezala ngote ba za même moral ekolobele lokote ezala ben te so moni loko ne bimaki se ki azala ki na besoin azana besoin kutana na président na mutu na vie na ye eza mabete neti tena lobi no kinga na besoin kutana igweti est-ce qu'on a librette na lobi loko na bangi mutu non ndi pe est-ce que ça to zanga na baba na pesi mbote na boss na nga Edi e mafumu na yebana na travers mutu
pour le na komo yeba boss na kabela nga sala nga ba play na yeba na kina ina kanela mutu siko mabna na roboya pona lo bake mutu na mutu asale ke ngana koma bongo yate suki mutu na sala pona koma bongo na kokoma lo na bano banga mutu na ponta pesa ngai na koma relation na preto wana ne lenso sukana senga ke fonga na kutana na mutu na ka preto wana fona dikana ah oui isa pi bongo bamba za bali obino mundi baza leader za pena bandenge mo bana super basolo la kapeti yango no mo pena super basolo ke obino mundi balobaki batu vérité boye baketi na lobi boye za pona boye parce que là on est sous tout ngato iba parce que to ibi keza lango baloba teke bo traiter son bébé mais to parce que là on est salarié Robino Mundibu na ba mission musu net ba fabrigas ba coopérative là on est salarié ba sola c'est ezaka leta ma musique nde musique soki yo beta malamu to muninga beta malamu ezaka moi jalousie moko wana netinga na mona ba jalousie mingi eza na elle wana moni na musique peso mutu aza susu na batualité ta sili azomona eloko obeta susu te bamise nyonso bakena obima balidere na bandenge na bango basala befort na bango epesaka mwa motu neti mwa liboma troublé yango fo bano lota bamise na bokesa batokosana memo poto na osala boye yango moi bamise ebele bake kuna ozomona kepeka eloko malunga pesaka kaka te eloko malunga ezaka kaka te papa Robino Mundibu azaka na rankina motu Robino Mundibu ezaka nde atiaka motu na place na ye so wa comprendre kaka oza jaloux na ye alongwe pembeli mona pomena neti ngana na zaboy so na comprendre kwa keto vana no beso comprendre ka goza na comprendre ka goza mabe na ko loba na longwe na longwe pembeli na mona tiki yo bongo musika na nga pona boy ko tena nga pozo na dai yango na ko Mundibu mona ka ke bato basila mona bato baba trop de jaloux yango akabwana bango afana na sala musique ne le kanao kitoko parce que pona bato ba fanatique ba ke Robino Mundibu ana belle voix mais on dirait a perception ka tout ba se ben Robina eza stratégie de zaran papa na umba na se ben zaka musique esepesaka bato esepesaka bato na mote na beto moso mona Michael Jackson asalaka toujours abeta omona abeta ba show pour des shows ndem de sala ke mutu na parler asepela ozana mo stress elongwa tout nous ça musique on prend na sebno ke boyeba mo Robino Mundibu na sebenité boyeba Robino Mundibu chanteur boyebi ba nzembo na beta bomona ba vocal beta na ba wenge kanga ba album mobimbat bomona vocalite oui c'est pourquoi pas so beti le boko moka go ba sebe des mabe sebe no biso to da buto sepela na ngona banda ko na biso na ba téléphone et ça la rapeka moi bien yango na bomona ki pe abeta ba mapendo ba kamikaze papa boyebi banzembo na beta na ba parler na biso na ba bart ni yango noir et blanc yango beaucoup comprendre bino ke azana monsieur le chanteur asala ratuya boye kozala amanda boye kozala lia boye kozala limité alingaki ke ala kisape artiste ko kozala capable kozala kana arme oten tinga lelo fodi mbolo na danser mais lelo président nga komo tanga pena na sala pe moi chant ozomona ezaka atalinga na tikala kaka na kobina te pona kobina sina gagner na nga de abatu sina gagner na nga déjà kopwana c'est comment c'est un peu fona ya pe côté wana yango ngoni vio emo po mona beta kambunda emo pa beta ka base emo po mapa kina drum pe na fandi ozomona yango sala pa animation pour le so asala animation te mbele so le tala ba animateur be na Congo muto so sala actualité azate animateur actualité azate bon actualité azate mais c'est là où tu peux c'est là tika ko papa ko tangela nga ba ndembi te pardon nga na beta li solo ya chiffre 9 tangela nga ba poison ba ndembi poani funde ni nabi otubi msenzi moko wana ndembo nini papa beta nga li solo ku na mona mikolo yo na mena mukolo nani mikolo na mona na mona bo nini na moboye mikolo na zomona nini nini na mona mikolo iloko ni na mona mikolo nini na plus ne bo yobe na biso yango ezobeta yobe yango zomona partout beta na décembre atilo yobe ezobeta papa kulumbe ezobeta nzeti yango ezobeta ya yozomona mikolo nzembo ya président Fally Ayembelaki asali hommage ya na monaki na moi yete mo nzembo ya papa na biso pose un peu luambwa papa tutika ko beta lisolo bato wana basobe kombe pe imagine kombe loko nini konde ko na ngai générique ya sele na yebi yango te papa otanga ba animateur ba Bill Clinton papa otangela biso ba tarmaki otangela biso ba Jesek Chipoi otangela biso ba nana vena biso ba kaluju ba tutu kaluju otangela biso ba Jantamisine otangela bato bazaka na moso na bazana bango basila na bango bakoma ko luka ba toilette mo na bandenga banzeta mbila je pense que Romeo Muchani aux années mo sentir pour les Freddy Molongo a se dessiné parce que toi j'étais déjà malé artiste mais son ton parce que par rapport à ndengale généralisation qui est-ce que ce que qui bon bino bokanga maboko bo fandi to ba rep continuer toujours te ba rep continuer ka biso to za bana déjà soda papa so azate biso to bine to bune to liaka déjà particulier la biso da bitumba noni to za boye de to utaki kalemi to yaki to ta luanda to yaki to kende kalemi to ye
moni tozoki mwa ta ya kopema mwa moke me tobandi ya barépétition tobandi ya répéter mikolo na tolongo na résidence na ye tokomi mikolo na résidence ne mosusu na lemba awa bafani nyonso balingaka chiffre 9 balingaka président Robino Mundibu boyebake tolongo ma campagne tokomi na lemba super na résidence nene yabiki bato bayibi résidence ya Robino Mundibu zaka na lemba super wana kaka na rond-point na station avenue quoi na kota kin marché wana afunga kin marché avenue elandi wana station mo basali sika 4 parcelles wana miko toza wana na répétition na biso mombekomi wana chaque lundi mercredi vendredi toza wana toza pena wana mais après ba jour so variaka na ba répétition moni biso to ba artiste to lingaka toujours tozalaka tokoza na ba concert jeudi to répéter lundi mardi mercredi biso toza bon mais lundi raté pour na pena zali to benga ngo premier jour de la semaine oh toza ki to bandaka na lundi raté boulot yangwana c'est ça. Mais est-ce que yo pour appeler lona ba toko pour appeler lona ba danseur o ba pesa okuwana surtout ba zapena ba danseur mon modèle pour na yo. Ah bazali na pesi bazali pena nga naza omoni nga naza lelo Fredi Mbolongo kala na babenga moni nga komona nga ya baboti nga bloger da Fredi Matondo mais so nazo lelo Innocent Mbolongo eza na musique nga mutapesa nga komo Mbolongo ezali mwana mwa muke ya muke mwana mwa muke mutapesa nga kombo na Mbolongo po yebaki nga pe mona za kobeta bale na kubina kama makasi abina ya pana bangwa pesa abenga nga Mbolongo tipe lata pe quartier tipe panzana koma pe Mbolongo Innocent pi wana yeko pesa makana musique kaka mais kombo nga za Fredi Matondo uzumona yangwana sikoneti modèle na yo moto apesa sana te ngai mutapesa nga modèle ya danse ate nga na botami na ngona na botami na libuma mama na bimi na bano nga maître zate na ba masala nga ba collègue na nga ona lingaka pe ba travailler bien po biso toza batakala déjà na monde ko bina to ko développer ce nga za lokwa double poumon nazaki kana ki lelo naza bongo yo mpena na ba collègue na nga ne tapisi masala nga BCBG mulala ye bits ne to soleil masala nga Gladys na peso mbote masala nga mboyo masala nga mboyo na peso mbote na Clétira PV président na biso ex grave Félix Waziri na peso mbote wana matete wana pena mabele matete mabele mame uzomona wana batu na nga onga na yebi babina nga makaso na mona ke na chaka bango na masala héritier Zembe mona matete bona kitsa kuna peso mbote wana pena baba danser oyo baza capacité baza na capacité ya kobina bangwana o na mona ke so na tali pena mona ke batu ba pesa nga su courage pena na zala toujours na makambo ngo bangwana. Ok, merci beaucoup parce que tu as parce que la danse mingo et bien marawana na chiffre 9 presque nyo Césaria yo moko bien ba mettre chorégraphe msobali. Bon na pesi mbote na masala nga Dido Senga mettre chorégraphe wana pena pe omoni nga zara da mettre chorégraphe na longwa na matin comme chef de rep disciplinaire pour na niveau na so eza ngate niveau na masala nga Dido Senga na peso pe mbote na résidence na mos na ana pa mama na peri peso mbote ozomona yemta zo seconde mettre ko biso na orchestre toza lokola orchestre moko totala te soki ebimi biso mingi nde toza be muta pe azala pena tout numéro 1 za président so Robino Mundibu muta za pena pomoni na société tout faut kolo société faut azala no moto a train ye muta banda ko guider ligue pour pouvoir examiner pa na ye soka bimisi place osuka biso ba poulet na ye to dodi bandambu yango zomona toza toujours mingi na tozo na balance zo kende mo eke bien ya sala ka président biso to salaka ekenda na ngo bien. Ok, dernière question Zali batwangba e basiko babie yo dende bimi chanson bima qui est bien thématique to senti et bien ça va toujours des alara mais ba musu ba gens babi qui par rapport ya ndenge ba plan oui ba PV ba nzete ba nini pesi mais yango za bongo te ba kulumba babi yango za bongo te na ebite yo mo attaque artiste o ko répondre na ba fanatique na moni omoni mwana nyonso abotamaka ndenge moko te nayebi kende oza bozana bandeko na famille oza mpe na bapetite sœur oza na bagrande sœur grand frère bazali mais so otali parmi boza taille moko te bata mikuse baza bata milaye baza bata minene mpe bamike bali eloko nyonso totiaka album nzembo nyonso ebimi ezalaka ndenge moko te eza na ndenge na mosusu ezalaka so ebimi ebrr ebandi miso de mona bandeli malé mona lobi kuna amati za ndenge wana to yebi ki biso pana so yebi ki to raté pe to raté pour ekeye kende bien bomoni yobe eza na makambo nango za pe mpepe nango bina nanga pe yaka na mpepe nango miso na miso pe yaka na mpepe nango nkulumba pe yaki na mpepe nango nzete pe eza na mpepe nango chana no bepeza mpepe nango ba miso na miso tout wana za mpepe nango kulumba za boyamba e pasali mwana bino asika botami bo pesa e chance par rapport ebele pe basala ba 30 ans ba 15 ans pe ba ebimaka te me ko bima lobi awawa bo pesa bongo ka chance bongo mona za chaque jour maman na botaka na ye pourquoi bo pesa chance te bo pesa chance jeza nango bien to sala bino musala o bolingaka
to lambela no biloko za bien noir et blanc pena boko sepela pour biso to rata na biso te chiffre ne faisant nango bien l'aise makamuto za bien par rapport kaka moni lelo na musique to beta to zalaka toujours na réflexion ba to fait ça la biso na yebi ki ngai ba critique nga mingi papa libum kolo mo zoba atika libum ne pole mais za zoba merci ne bobenga nga na zoba mais un jour bo kizoba na nga na bino batamayele to yeba na kana suka nga zoba melen susu na tambola makona ngezo ka poussière te na matana ka libumu ofinga ya zoba o nesu na simba ka volant mais na bato baza ba pijaze avec nga ba mikolo na nga melen susu ba catch na ngezo ka poto de surtout mikolo ba mbulo ko sauter kwa poa au dîner na poto melen sunga na tambola ka nga zoba na mata ba avion atana kendaka na ka ba province mais na mata ba avion na boko la bana nga na famille na nga na boko la pe makambo mais yen susu yo bana no bakoma ba fazer mingi na lo bela vie na nga Venanga Mosaka azon manke président Robino trop ce que batuni question moi président Robino Mundibu ni tsa okena mande mobwe bon voilà di respect côté wana pour Robino Mundibu azali patron voilà mo c'est Mosaka oui aza vie il faut azala peka vie soza mukolo linga peka ba ki mukolo no azala pena respect nous na remarquer tout ce batuni question président Robino Mundibu répondre ngo bien te mais ngana na expliquer ta kaza vie à la grand frère na biso aiba que Robino Mundibu c'était patron azape président azape na société azape na bato akadaka ndenge yepe président koko na biso jibe mpe na kadaka ye aboko la kai ndenge pe ngai pe président Robino Mundibu aboko la ngaza patron nga na ko linga tena mona travailleur mo ya société mo ba mankaka président na olinga ngote Robino Mundibu aza petit frère na ye il faut boka la Robino Mundibu ba fleur abimi ye moko ndeke il faut ba pesa valeur ai ba ke Robino Mundibu afuta biso apela biso ba mituka lenso ya aza véhiculé te mais lenso nga aza véhiculé na futa na boko la pe banel lenso ya boko la mo ntamona mo ne kutu kofintu koko na so kofolo mdem ta boko la kai mwana mona kenda kuna soko yemba kuna bo elefanto ne mo bozo mona tozala mwazala mwandege mo boy naona na pesi mbote na vina Roger Ngandu na mona ka vina Roger Ngandu azala mwa mutu salaka na mona apena ba polémique wana ba buzo bana ya zara te mais vina nga Mosaka na regreta na comportement na ye azokola de elongo comme changer de comme ba mikolo makasi ayeba ndenge ya ko gérer ko gérer pene loko wana ayeba ke Robino Mundibu c'était patron aza pena patron so pe na so ayepe na sote oyo ya biso les so pe Robino Mundibu je l'ai parlé au salema mutu ya bien et ça peut pour na vie na ezala malamu solo oui yona so ke kote na pena na se dresser na vie nga Mosaka ayeba pe kote na ko bongisa so ki a continuer ka bonga pe na bono yele kaka na otake na oyebisa ba vérité moko bona na yeba ngote c'est ça yepe pour clôturer déjà na Mosaka pe pa yaka o ka pe na msipa na ba fuiti mso makasi ko beba za po mité so za kana fuiti so ka ngana ya ko lia na to ya ko lia na ndako na ye malamu so na lia na ngapane te so pe na vanga na ngana yete elobela ngo elote so ya ye ngape na ye ka ponga ba be nga sen pepe ngana sen pepe mte petaka ngana bango wa ko manke président Robino Mundibu na ko ya po aza président o lelonga azaka muko ba boka na fulu lelo songa na comme le Fredi Mbolongo ba be international papa Vekle papa Libumu papa l'homme de trophée azuna zo mata ba avion famille na ngate matanga ba avion te lelo na zo mutuka na famille na ngate lelo na komi reconnu na famille na ngate eza pona mutu moko be libanda un artiste un jeune artiste moko bazwangai alongolinga na fula comme singa lelo pe boye il faut na linga makaza pesi na kolinga te mutu mwasaka na epo za azana toza plus de 54 artistes na société oyo a boko la biso au moins que na kolinga te un travailleur mo ba société ayo manquer présent na linga ngote yango na FCV na ngana na biso ke za na moi maîtrise ya koyeba ka so mo ko linga no mutu wana te kotanga no yete tika koloba te mais so ngolo bongo na ndenga mabeba pe ngape Fredi Mbolongo na koya pena pona yebisa ba vérité po tokonga na respectaka koko na ngai jibe pena po bazali ba icône na biso lo to sala musique to landi bango sokonga nene na yebeli ve na ngai Roger Ngandu na banda ko tala ya vana banda musique ve wana non na tsolo mona ve na polémique pe ve so loba il faut sala na yo moko muto ve na ndaku okombe mo mutema ne likole kiti osatike avandi so mutema po exprimer bien mais na mona ve na biso wana musako mona comme le kwa mutu mo ba betise minute e gogo moko boya makazi ya libende a perdre ayebaka ke Robino Mundibu c'était président c'était pas trop de respect za la leki na ye mais na micho aza grand aza déjà star munene faut yebaka ndeni ya kolobela kai soki koloba ndenge mabe ayebaka ke ngai pe fils ne nazali Robino Mundibu sabota mwana déjà za munene aza da grand na ko ya wana na koloba pena po na kolinga ta koma talakaka merci beaucoup Fredi Mbolongo to vraiment suka non na habité bambote na balandu et puis ceux posant la parole à ceux qui s'adressent na ba fanatique na bino tout quoi mais ouais
ngai toujours dans ce dressé kaka pona sing maxi single na biso yobe bomoni yango lezo beta nango eza nango à l'aise ke nango bien ba programme na biso zaka ki tozwa yango toujours pas patron na biso el généralissime na micho nenga zaza na résidence aza kuna na zana mbuka malili akika ko toujours afrani maboko te ake toujours ko lambela biso ka babiloko o yesengi o bdo bosengaka azo saka recherche popé yebiye mikolo résidence ekoma kuna awa ya ka musala si mazongi biso pe toyebi kende nzamba sala karne tozawa pe tokubeta ka bamboka ngo tokuta ngaka ezalaka bien mais toujours mikolo ba répétition zalika chaque lundi mercredi vendredi na résidence na siège na biso na lemba super wana sokomika na lemba super au benga to numéro na ngazali plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 on a numéro nango bengi ngai okozonga na kopeso programme to ezali ka to bandisco album na biso noir et blanc nzembo na ngazali ya Fredy Mbolongo oza poza bezo bayemba yo eza nango cherté pona bike bat ba omona ga ntika nango cherté ya ka to kosola bien obengi ngai na numéro wana to sola pepele nzembo ezali yango asuma oyebi nzembo pena ponga mona za wana kobina nzembo pena ezali yango asuma zake nzembo pena osantiki to bandi na ebandeli ngwasuma suka ngwasuma bo landa na biote na sepele ka fort na ba wario ndenge ba bazaki même moral na biso loko mo mabesa la kinango te ba moni musique ezala kaka toujours mutu a comprendre o ya comprendre moi donc pexi zatenga na lobaki on ki ba wario baza bato ba bomba makamna motema te soki zaki da fait na ndenga mabe ingeza fait poni baza de bato ba yibi da ndenge présent na bango fali ninga tambusaka na bango bayebaki ke eloko na balona pozaki nango eloko malunga te elobela bango eloko te bafinga bango kutu na bandenge nyonso balobaka eloko te bonka na eloko wana monaki bango heureusement monaki ba vidéo ya présent na ko bino mungibu na présent fali ozomona ile nango bien ba fai na biso tuboza no kimia to sala no musala pena makambo eleka bien na pesi mbote na bayebanga na pesi bana matete mbote na pesi bana debonom nyonso mbote on est en cœur avec vous quoi bozala ka to sola ki makambo zo kende bien bana matete bana oni butani bana ya changu wana pena changu mabele mame wana na lala na zaka pena na zanga katene na rabu na zanga kote kuna to kende po wana ezali Chine populaire so kuna baboyi yo seke osambo soki bandimi yo world zomona na pesi mbote na sanda manoka wana pena zali femme oya zaka soki abaloli makusa achelinga pena to na dama ya bomona boro evimba na benga ngetolo na benga ngetolo na pesi mbote na Edi Mafumu na pesi mbote na Kapo na pesi mbote na Masana nga Seda Dikanga yebi kanto solaki na bosente RG na bosente na pesi mbote na Goche Mbala toujours na Lyon kuna na mboka Malili yebi Sandra Mbala na pesi mbote Jombala na pesi mbote ba mapasa les jumeaux bozala zala kanto solaki ngo makambu ninga koloba ku ezalite bana Paris tout na pesi no shidikana maneno yebi solaki ngo bozala zala kaka ba o to balinga ngai bo pesa bisoka matoi na bino ekokena ngo bien yangwana. Ok, merci, c'en est fini. C'était là Fredy Mbolongo, Liboum International, donc danseur, il y a chiffre 9. Vous avez rappelé tout ça l'émission, ils allaient l'église catholique, l'église catholique. Moni awa, ils étaient à saint, ils étaient à Saint-Esprit Vanda. Au monde biso bateau, tous les nations boutouté, tout si la pété. Ya moni to vanda awa pour moni na zale sel moto artiste on na sala toujours be mission na awa so bo moni mi ba image bo mona na sala awa na église catholique ezale ko le sika mondo moni pape ninga zo yawa azo pe ko bénir na biso ndizo mo so za mona catholique te se ke papa o bénir yote ndenge yo koti atu fsene mission be ba ke ti papa o ya na ozana yo to ke na bénir biso pape so ka mono ka ozana malédiction bengani yo de tout ça fina boé match tabe tout na debonement na église catholique na Sainte Trinité a oza sika na nga pembeni ka parler na nga ya moni mingi na linga ba tout ça la salamo be miso koto po moni pe ko sala be miso na ba place bonite ba manzete boé ezaka déjà eloko ya nzambe so mi bato mi bali ko sala ba sika mo mona bikeko moko boé bani seke bato na baza ba demo biso ko ya nzambe ya mutu sala sika ba nzete zalo mona ke ba ser na soki toko bazo sambela na bango ba otanga na bango zo mona ke bazo zoma yele zo mo ba yaya ba ta eza sika mo le konti mutu mona jardin botanique mon botanique ezala tiens ndenge pe en église catholique ezali quoi toujours on est ensemble les numéros on a PC ezali plus 243 89 662 90 90 boya wana pe numéro na so benga to sola pona makambo tout ezake okota na album noir et blanc c'est ça wana. Ok, merci beaucoup. Un grand merci aussi à Roméo
Mouchani Azaki Forum derrière la caméra pour mon image à l'élo. Un grand merci à toi Roméo. Et là je pense directement je reste un bon notre DG avec Kabamba les cordons. Merci pour la confiance. Un mauvais Bruno Lubika. L'argent pour mon assuré na saluer sur Gozali. Ya Jojongonda patron sur Gozali. Jojongonda patron na Bosante oui mon chaîne code mondial. Bah tout bon radio le matin le cola. Joe Manix, Joe Bokonga, Joe Manix depuis Suisse na saluer sur Gozali. Prophète Didi Bokonga coup de lieu en denga système. Par le maître Carole Chaming les génie du barreau. Pourquoi pas aussi Plamedio là Horacio et puis Gradiro là Yabino on a salué sur Gozali. Donc je pense que bah commentaire bah like Nabino et ça fait énormément plaisir. On se revoit à la fois prochaine. Le groupe na félicité un peu si na remercier payo na ndenge o to ça qui rendez-vous ya kokuta na poto ça l'émission na yebi que émission na ile ka bien na sepela na tala ba émission na yo o sala ka pena bien moni lelo ba jeunesse mingi ba komo ya pona polémique pona bande mo mena sepela na ndenge émission na yo pe na moni to ça na première fois ngana yo na moni que o yebi pena ndenge makambo ezalaka na sepela pe na cameraman na yo Roméo a zorape ba image qui toko ele ka nango bien azalaka abozalaka abo moni ba polémique msupe matsaka msupe kitisaka ta ko zo vivre na dabi zo no à l'aise ke no kando kenda poser question o ezalaka pour artiste pa ba nene ko exprimer ezala zala te loko ba msuba bazalaka omona azo poser question mo pokara ya ba tsheba azo base on peut tango zo lobi ko no mona asili na ya fionu kinaye na sepela bozalaka abonné boza merci na ndenge ya ki rendez-vous. OK, merci beaucoup.